Kiembote koana ne Congo unu muringala ibovela ekuma nzolele vodiambo ikuliteli unu lotuma bakusa na lobi boye lelo nako loba lingala likambo nako lobela etali ekolo moko na Angola bazalaki babengaka bango basolongo. Basolongo bazali Congo ya Angola parce que baza ya province ya Zaire, donc province ya du Zaire na Angola o babengaka Mbanza Congo, mais province ezali province du Zaire et capitale nango Mbanza Congo. Alors na kati ya province du Zaire eza ya Congo, donc sika ezalaka capitale ya Royaume Congo. Kuna tozana bikolo ebele za kuna me bango baza Congo, tozana ba San Salvador, tozali na ba Mboma, tozali na ba Solongo, tozali na ba Woyo, tozali na ba Bembe pesa leka Mexico Bembe comme na wish. Donc eza moi mingi bikolo moi mingi za kuna, mais ils sont tous de Congo. Alors peut-être moi différence il y a accent kozala, mais tout se comprenaka à 100%, donc sans difficulté. Et puis tradition il y a moka ya Royaume Congo. Alors ekolo wana bazali mingi kuna côté ya Soyo kuna babenga bango ba Solongo. Donc ba Mboma na ba Solongo baza presque côté wana kuna babenga bango ba Solongo. Alors ba Solongo wana ba oyo bakenda na Congo bazali mingi na ba Congo, na Congo central. Bamusu bakenda côté ya Mayombe, côté ya Boko, bamusu na Boma, bamusu na Mwanda, baza mingi na Mwanda na Matadi, parce que bango penza baza makasi na pêche. En tout cas na pêche kosaka na bango te ba makasi. Alors balingaka mingi kovanda côté ya mai. Donc tant ba na Congo bakenda na Congo Kinshasa baza mingi côté ya mai. Muke bakenda na Kinshasa, muke bakenda na ba ville mais mingi lokolo balinga musala ya pêche bakenda mingi ba côté mai ezali ba seke banza kuna ba Boma, Mwanda, Matadi, baza mingi côté wana kuna. Mais batu wana baza makasi na musala. Na Angola eza mboka na bango bavaka mingi na pêche. Mais tango bake na Congo ba côté wana kuna lokola bazaki mwa musika ya ba terrain na bango ba oyo bakendeki côté mai ezalaki te, bazalaki makasi na musala. Donc bango basalaka ba hectare et au kata matiti. Donc soko loueye ke katelanga matiti akipate akokata matiti. Donc tango yoko ya musala to esili. L'essentiel bafuta ye azwa mbongo alesa mwasi na ye na bana na ye. Donc baza batu moko bami kitisaka na niveau moko kaka nde azwa kaka ye ya kolia alesa mwasi na bana na ye. Donc soki nangina comparer bango na Congo na koloba ezali ndenge moko batu ya bandundu oba utaka bandundu ayena kisasa omoni asala musala ya pusu akosala mwa shop muke akomema biloko na mutu. Donc amikitisi na ye l'essentiel à sala. Mais vous savez que na bandundu parce que na bato baza mayele koleka. Donc c'est le cas basolongo pe baza na bato batanga o na mayele quoi. Mais so bakeli banda bamikisaka na bango. Alors peuple congolais ba remarquer que loko na vite na basolongo. Amoni que no bato ba ba porter ma biloko na mutu. Opesi musala ko kata matiti na yo, opesi musala ya ndako ko salela yo. To misala o ezeki ya mike bango zo sala ngo mingi.
Alors, peuple congolais mbala moko aye ko remarquer batu moko bauti na ngambu na Angola batu na basa makasi na musala balembaka te batango banani basolongo. Donc école na bango ezali solongo, école na bango. Soki olingi o présenter bango balingi no bazali basolongo. Alors, attention wana, ya force na bango ko sala eko komati na mikonzi ya Congo. Ba remarquer ningi no, peuple moko boye, tribu moko boye Angola ekotia me baza makasi na musala. Alors bakomi ko louer bango ko sala misala na ko mikonzi ko kata bango ba titi ko sala bango ba jardin ba lupango na bango. Ah, les bateaux baza makasi soka sale musala en tout cas musala ko bonga azuma titi ya longoli. Ah, tu vas dire, maintenant, c'est le thé, solo comme moi, c'est assez comme ça. Solo au thé, mais au Angola, wana. Mais non. Mais ceux qui battent, bah, ça la kaboye. Alors, il faut te copier et zaler na bango. Peuple congolais, comme on sala loko la bango. Alors, ma kamboana est comme une attention à président à Congo qui était le président Mobutu. Pour travailler quoi? Mais, Angola, tribu Angola, mais ça la sont comme des robots. Ceux qui baso sala repos ezalaka te donc ceux qui basilisi musala yo moko au sepeli. Ah, ya banani wana te bazali ba solongo solongo ah, Mobutu pe asengi baela ye banani ba solongo para kosala misala na lupango pour ba ko planter ba ko kata matiti ko planter ba jardin ko sala ba pelouse no ba lupango na ye pas ovanda. Alors, tant que tu as musala, il a attiré peu attention Mobutu. On dit, mais comment? Tu es un grand travailleur. Mais comment le peuple a travers la bangote? Alors, Basali Lupango et la présidence propre. Et quand on a un pata qui est vraiment impressionné, vous avez dit non. Manu Zagaria Massif. Manu Mulanda Unanga. Et quand il est un solongo. Mkwapaka. Mkwapaka. Apacha Bora. Ozola nanga? Ouais. Ndeko nangai na bandeko nanga na Irlande. Firenze. Irmão nangai Antonio. Lucevic Bueno. Bozola nanga? Ah. Irmão Edmundo. Na ebi mikoloyo, esses dias você não está na América, estás aqui em Londres. Estou a gostar, pai, irmão, abraço. O irmão chora, Landali Soloyo. Pangya Manzolu Vonda. Kenga Getuya. Bolanda Ngali Soloyo. Attention, comité et pas le président Mobutu. Quoi? Bah, tu vas ça boy. Ah, mais non. Alors, il faut les Cambo, ton historien na Congo. Il faut se travailler pour le jour, moi, il y a semaine, ne fût-ce qu'un samedi, on a travaillé ndenge, ban solo on va salaka. On a propriété na Mboka. Alors, Mobutu a décidé, a instauré que chaque samedi, avant de marcher, il faut passer au moins 2 heures de temps. Et pas yo vandaka, tina manzela, bosala nini lokolo nani, bosala lokolo ban solongo. Donc bo balayer, bo longo ba zelo nanzela, bo tia propriété avant bo banda misala, avant bo banda koteka. Mobutu amoni que non, il faut annoncer yango na Congo et commis chaque samedi, une fois par semaine, il faut passer à 2 heures à 3 heures de temps, bo sala musala lokolo ban solongo. Il y a qu'on nettoyer, il y a qu'on balayer, qu'on tient place pour aller qu'on sale là, place pour aller qu'on teke là, propre. Basé dans le pango bolongoli yango, bon ba kamé ko ya et memi yango yango moko. Alors, ba yeko instaurer système ya ban solongo. Alors peuple congolais, le bango ba yoko malamu te,
lokola bango ba changera toujours makambo communauté chaque samedi vont salongo chaque samedi comme chaque samedi il faut 2 heures à 3 heures de temps tout ça ni salongo. Alors likambo ya salongo baiko histoire yango salongo eutaki na solongo. Donc le peuple congolais abana ko sala lokola banani ban solongo oyo ba travers ba lembaka te o balingi soki opese musala akotia propriété. Alors Mobutu azwaki yango epai ya ban solongo ayeko histoire yango chaque samedi peuple congolais a travaillé lokola ban solongo ne fût-ce que 2 heures à 3 heures de temps. C'est là qu'est venu le mot salongo. Oyo bino mestoraki, il y a propriété, il y a 2 heures à 3 heures de temps chaque samedi. Bande ko nangai oba landi ngai ezaka ka moi histoire ngaki na narrate bino parce que Congo ezana makambo mwa mingi foto loba. Mais batu ba soko zoko pesa bango masolo okomona baza ko douter ya mwana tokomi ko sala ke non tokendeka maleme topesaka bango histoire ya mboka na bango moko bayeba ke peuple angolais oyo bango baza kofinga oyo bango ba déconsidéraka peuple wana et contribuer mingi na mboka na bango. L'exemple ane salongo bosalaka bozwaki yango pa ya bato bozali ko négliger ba solongo. Mais quand même, il y a une certaine considération que non. Tout le monde a travaillé avec solongo. Chaque samedi, il faut que 2 heures à 3 heures de temps. Tout ça, il y a solongo. Donc, il travaille ma casse de propriété pour bien habiter moko. Manu keva ki kita ntumi tangwa. Dio idiambo nga kala dia di gulukamba manu. Mama Maria na Strasbourg. Ndeko ya Nzoluvonda na Paris. Gilda Kenga Getuya bapangi nyonso ya Pointe Noire ya imwana ne Congo kena kuzonza masolo ba histoire cachée ina batuza bave comme ça batuzaba ba kuma na information ina bazaba kave ya ike pangi ya beno mwana kibokolo na Angola na province ya Wish kena kuzonza ba histoire samuna ko augmenter connaissance ya batu. Donc bande ko ba congolais o ba yeba kite salongo euta wapi salongo euta na ekolo oyo bazobenga ba solongo oyo botaki bangol oyo botana Angola bazaki ko travailler dire comme batu ya bandundu bango bayela bango sonité l'essentiel ata mbongo ya mukeme alesa mwasi na bana na Angola babenga bango ba solongo ebino bokopiaki bango yango bokomeko sala salongo salongo na pesi mbote mingi na libota mobimba batu ya ngai bana ne Congo nyonso partout bozali mbote na bino Irmão Tomás Manu Zacarias Irmão Augusto na lisolo na yo angulu Dima Tondo Manu Masivi Godinho kimbote kia ukipila kenoko nzevo se ufuema pangema kufuemiko Pasteur Don Rodrigues ba mama nyonso ne Congo mbote na bango pangi vetokele kuna Belgique kimbote kia kupangiama kipila keneko kisole ko vo fuema vo pangiama kutu upila kene kipila keneko Daniel Lubaki Masivi kimbote kiako kuna Belgique mama Mimi Musidamba yali kutu kulonte kwa nikakala kipila keneko mama Mimi kimbote kiako kanda dia okulu petit champion ani kule mampasi na Paris
Petit mbote na bino. Débat show na Saint-Étienne. Mbote na yo. Bye bye.